Vitata shenu shiri papi ninda shaiwa he Daitana kuningune papi ninda baiwa me Namo Utengeta namo Nekome namo Gurera namo. Bonjour, mbote mingi na mimi ba bolinga ka maman Eliane Nit. Na pesi no ba mbote ba ebwe ma vie puis moko mazima. Est-ce que vous allez bien? Wabino maman ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo ba telekimi ezali et vous de votre côté c'est comment? En tout cas, dans la tiba lunette bo pona vous comprenez ma belle poussière nde bo mona rabo ala Congo poussière eza makasi ma belle kotinga la misu. Alors, on a fautera miss, on a la tika balinette pour que na faute miss. J'espère que vous allez bien. On va y faire ça vendre maman azo batela kimi ezali. Merci mille amis surtout ba bolinga maman Eliane to ko sipa maman Eliane to. Oyo botara ba mission maman Eliane to. Oh bolinga kama na pesi ba merci beaucoup. Ba banga ba vrai. Na benga bina ma famille de kia parce que vous êtes ma deuxième famille. En tout cas bolimbisia na ko ya ba bina boyebi mombongo na o salo téléphone. Oui, allô, maman, bonjour. Oui, bonjour. Maman, bonjour. Bonjour. Si. Mais na combien de quoi prix? Ya solo wana. Na combien de kasi sala boye yo komela nga ba prix yo komela nga biloko za ko intéressant comme ça nga zo solo ba prix komela nga d'accord OK na hôtel la kasi na ozen selo maman lim ça dans 10 minutes na komelo maman merci à tout à l'heure bien mon boye bi maman mon femme commerçante. En tout cas, on a plus de merci à maman Eliane tout. Makampe to solo la ko ezoko tapeka mukeka na makambo. Boye bike mikolo ngala nga Kinshasa na salebino awa la providence alimentaire. La providence alimentaire ezo permettre na bandeko o boza musika boko ka ko somba biloko so bosomi biloko maman Eliane tout asali ba livraison. Donc on a épicé bino on a za ko épicé bino na bandeko nanga ke la providence alimentaire eza na pona bino. Bino mo boye bi la providence alonga nzala. Bina pe bande na Congo fe ba ke bolonga nzala voilà net mama uti be anga sikoyo parce que ce que alinga ki posa ko ba prix yango na a rappeler ngai yona ngala lo ba bande ko na ngai to so na mamuki maman Eliane tout na sali magasin awa la providence alimentaire bozana ba vivre sec bozana ba vivre frais donc so bozana posa ya kosombela ba boti biloko na Congo wana posa kosombela famille ata ozape na au soutenata mususu orphelinat moko quelque part wana posa balia elo onyo ko sala ukobenga maman Eliane tout sokobenga maman Eliane tout to soleli na yo oyepisinga mboka nino vandi pona ko sala livraison de sala maman à domicile bino mo boyebi ngai maman Eliane c'est du sérieux côté wana en tout cas bino mo boyebi côté wana boyebi nga la business na nga nyonso naza vraiment très sérieuse na musala na nga na salaka naza très sérieuse et voilà pourquoi nazo sabino nanga kino baka eloko moko boye eza na maman moko bakende ko sala livraison nga na kena na livraison te gérant te kende sala ba livraison maman kende ko sala livraison maman wana le bibo bien en tout cas maman nitu na sepeli makasi na ndenge mwana nga atindi biloko et pas na bino pe biloko ekomi parce que ce biloko ekomi bozo pe na ba preuve que basa ki livraison biloko pe ekomi maman na lobby en tout cas ibisa na mwana ngai abanda kotinda biloko kaka ndenga tini bo pourquoi parce que ceux qui ndeko azana poto atindi mbongo na Congo bano bazana Congo bana na biso bana Congo baleki na biso bana Congo bango balingi kabelo bango nde biso tokangi boye bango vraiment ekota bango penza te fu kabelo siko so batindeli maman mbongo ya kolia yazo ka mbongo asumi bakabelo na ye so batindeli maman biloko akolia yazo mbongo asumi ba biloko ni azango besoin siko agangela ka maman alobaka na maman ke ko funda te soko fundi so ikaka ya bengi na bando bakena libanda na ndako te so ya bengi na bakena libanda na ndako te to kota soko ko swana ndenge nini donc bano ototiki ana Congo to baleki ototika bango bakoma bazo place ya ba parents bakoma ko gangela ba parents alors
Moi maman na lobi omona ndenge maman moi na ngati ni carton boye maman na na congélateur na nga na ko na congélateur yo ke no so na ngata to muso na moko to muso ne boti banzinzi to muso ne se bota banzinzi yango elanga ta muso moko to muso langa ka kuisi moko ko gangela nga ke soko mikika ko fundo mikika ko loba yeba ke so ba bengi na ko loba kenana ndako te bota ndenge bana ba onyokola ba boti bala bazonyokola et surtout ceux qui maman za so na ba koko mama yake na mama ya so za so na ba koko yande likamuti so za ba koko so botini mbungo ba koko bakopesa koko na bango mbongo te bakozwa mbongo basani basali baposa na bango babandi okosa koko baki kosombela koko miliki ya ngongi o miliki ya ngo alors pona ko éviter ole basombela mama yoza na mboka poto ya oyo zo kosoma mama liza na miliki ze loko te kosomba mama chasse sucre ze loko te kosomba mama seki ya loso to pe ya semoule eza eloko te kosomba mama carton soso to carton ya quiz c'est rien ça baboti faut balia mama na bango yango ya kolia parce que les loso ki bazate ato salisi matanga ya modèle nini bakola mukate bakomona te celui qui trouve une femme trouve le bonheur mama yo pe mo sa libale pa ibabali yo et si ka babali kanisa pe mama mobali na yo kanisa bokilo na yo po biso tozana mo injustice okomona zo kanisaka mama na yo mama bokilo zo kanisa te eza na ba mama mususu abotika bana mibali aboti bana basite yo mwana mwasi oyo babali koma mwana ya mama wana tango zo kanisa kosomela mama na o super kanisa pe kosomela mama bokilo super tango zo kanisa kosomela mama na o carton soso kanisa pe kosombela mama bokilo carton soso tango sombeli mama saki ya loso sombela pe mama bokilo saki ya loso comme ça mobile na kolobake celui qui trouve une femme hein, trouve le bonheur bandeko toyeba kosalisana biso tokola na kolia tokola ndengwana na kolia likamo na kolia nyengo ya libumu eloki nyengo ya kolata nyongo ya libumu leki ko ato lati ndenge nini botalaka bato bazalaka alati peza sape comme jamais muta sape penza ake na fête soko alete lisolo ebandi abosani kamela kyoka na fête na nakendaki naliaki te naleki malamu te biloko esilaki mais muto alati banda verchache banda na mututi na suki mais nyongo ya libumu eleki nyongo kolata to ce qui pena ba boti tango ba na ba moy to ce qui pena bande kotango ba na ba moy yo mwasi babali mwasi libala kanisa mama bokilo ce qui pena mama bokilo ba oyo pe bozaki mama azate papa azate ba koko ce qui bazana ba moy kanisa ba koko po partir ba koko de yo yakina mokili kanisa ba koko papa akufa okobosa na tata mwasi te batata mwasi baza kanisa batata mwasi mama kufa kobosa na ba mama likite kobosa na ba mama kulute alors na kochila bino moi vidéo botala biloko oza na kati ya magasin nga oza na kati ya la providence alimentaire botala epesa bino makanisi ezongisa mwa makanisi epesa bino posa ya kokanisa ba oyo totika na Congo sala baboti surprise bavandika bamonika kanginga koko la providence alimentaire yo ko lukabina boyebite matiti l'angolaise mutatindi biloko tango mama kozwa biloko tango bokelo kozwa biloko akoloba nini mama nzamba pambola ye sika azali nzamba pambola ye epai na ye ezanga eloko te azanga ya kolia te azanga ya komela te okomona pe na libalo kovanda malamu okovanda pe na kimia celui qui trouve une femme trouve le bonheur ça la surprise na belle famille pour mobile na yo asepela. Allô, bonjour, ici c'est votre deuxième maman Eliani, tunalibinoka ma solo ya biloko ya kolia la providence alimentaire à Kinshasa. Nazo sala mbela nazo belela na bino bandeko na ngai po ete maman Eliani tu na la providence alimentaire nazo sala o tolobi livraison à domicile. Si vous avez la famille na mboka Congo, ko hésiter te obenga maman Eliane, o commander biloko na yo kozango à temps et à heure, o koza biloko na yo vraiment. Donc on a za ko belela la bino nyoso ba ibolinga ka maman Eliane nitu, biloko yango yo bo composer maman mo panier na ya petit déjeuner, bo s'occuper na ba parents tango bazana ba moy, bo s'occuper na ba bokilo tango bazana ba moy, eza vraiment important. Hey! Nyongo ya libumu eleki nyongo ya kolata na belele bino boya ebele livraison na bino à domicile à temps et en heure avec maman Eliani de la providence alimentaire à Kinshasa. Ce continue mbongo na epa ya maman Eliani nito maman biloko na yo kokoma malamu na esengo nyonso pe na kimia
soko tindi mbongo epa aleki ya mwasi akokenda sombi yango kabelo ntango akosomba kabelo akosi mama na linza za miliki ya moke nzoka yo tindaki mbongo ya linza za miliki ya monene yango wana mama nito aza wana mpona balivraison na bino bomitungisa te bobengo be mama Eliane nito akosala bino livraison à domicile sans problème. Voilà. Tango yango ya kokipe baboti tango baza na bomoye soki baboti baza na bomoye tango ya kokipe bango yango yo po soki baza lisusu te ato dépenser combien ba komona lisusu te bandeko c'est le moment ya kosokipe na baboti très important pona kosokipe na baboti otindi be mbongo pa maman Eliane nitu alors yo koza livraison na ona kimia sans problème. Voilà nyonso ezali tinda mbongo mama Eliane takende ko livrer ba bote esika ya bazali akende ko livrer ba bokilo esika bazali bongo pe baninga yo tika na Congo soko sombeli bango mayonnaise ko sane yo se loko te sombela pe bandeko oyo tika na Congo sombela bango mayonnaise ozono kaka mapamboli soko sombi carton ya soso to pe carton ya ngombe kobosa na te somba pe tomate sombela mama tomate poko kakocha na kati ya sauce boyebi ba mama balinga ba sauce boloke sombeli mama tomate na ye ako kolomba biloko na ezala boloke mama le kitoko dimwa mama esepela kozangisa mafuta te po tango sombi carton ya soso kobosa te ke mama aza na posa ya mafuta po alambela soso oyo yo sombi soko moni ke 1 litre kokite po na mama soki 1 litre eza muke po na mama osomeli mama 5 litres to pe osomeli 10 litres nyonso ezali biloko boyebi la providence alonga nzala bato bakritike bazalaka bazalaka mapeka solo yango nalakisi bino moko boyebi yango toza nango na mboka na biso sombela baleki ya basi sombela baleki ya mibali ata pe mama sombela ye longola moninga sola mapeka ko critiquer te kasi sombela ye mois de yo awa soko sombele mois de yo akoma solo kitoko akolumba solo kitoko solo mapeka ko sa nini ko sila comme ça mo yo critiquer ye ko zala te ko critiquer moninga te kasi sombela ye moi tsunga putu ko koma na solo ya kitoko alumba solo ya bana poto savon pe ezali kobosa na baninga te pona savon basukolela bilamba savon ezali pona kosukola bilamba